ngala pa bobe bisaka ngana opposer olobi mabe ko kata ngodia tika nga si sana no question nga obi mutaleki ete na Congo boni weko non tika nga si sa question beta musique tout beta musique tika nga si sana Congo numéro 1 c'est Kofi moi ce que te mona te boto ka sama mo base boto benga vieux muso benga mo bali ya comment les kings ba petit muso tozona ba petit wana ko ba karino pese gaz sur la muso pese sous karine gaz amabe wala natinga mayeti jedi pero na mero Junior Timina dingala ya Monica oui. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur votre émission Tosolo Nanu dans votre chaîne Top Media TV officielle. Cette émission a toujours été présentée par moi, votre frère, votre ami Tadi Ngalapa. Vous savez, la réalité, ils ont changé, ils ont tourné, ils ont continué dans le cadre toujours de vous informer. Aujourd'hui, Tadi Ngalapa, je me suis déplacé avec mon réalisateur. Il s'appelle Bongo Nakombo Ya Rolls. Donc, comme on a eu un grand monsieur. Un grand monsieur parce que c'est un grand monsieur comme on a Zalanangoka Venjora. Donc veut dire avant de commencer cette émission je dis un grand merci à celui qu'on appelle Papa Noé Mavaka Lanzinga. Mon papa depuis Canada veut dire papa Abongana Maman Zozomera ba triplé visons les kandi mabia lancel mais motona yambo et pourquoi pas na maman Deborah Lubanda kilo ya ba mère ya Calgary. Elle s'appelle Venjora Nazanae. Bonjour Venjora. Bonjour Ngalapa Kala. Calafort Venjora. Quand c'est l'émission de mois d'avril, au mois de 2020. Kasi Venjora ba kotambola tambola nde mutu sala bongo. Boni kasi santé yo, boni activité, boni orchestre, boni basango ya orchestre na tika ki yango nonu ne bandeli siko to komi ndenge nini basango ya orchestre. Ouais, santé ça va. Santé vraiment ça va. Mouvement souffrance. Il y a musique qui passe et na una buna simbaka ki songa ne balinga tu basimbaka. Ermobo vanda boite nzamba sala kaka ermo mona ba masa mshu na internet njora ya to kende ba marabu mogobo ya to kota ba to sala bota baninga ba kende bo ngalapa musique ya makambo muteko miko chauffe mais tone liken nzamba sala to nzamba cheka bana ete ngana mona catholique nga sambala pa be gendongisela na cette référence to bana musengo souvent tu as bana musengo nzamba wasara ya musique passe biso bato zanga ba manager ba producteur donc ngala ba tu as un problème mon frère tu as un problème nzamba wasala surtout na mboka ni na ba RDC ba bi na mo valeur artiste te donc au senti bana ke ba ki para biso ba artiste te ba manager te ba producteur te bon nzamba wasala merci na Fifi Juna top modèle moi ça vient na Juna jana na les fort quoi vrai chéri maman na maître Gims abochi ba star Fifi Juna top modèle moi ça taille Paul Carré na éviter vraiment. Merci beaucoup Ayebina noté na sepeli parce que nazalaka si je suis avec Venjora je me sens à l'aise je me sens des fois libéré parce que nyonso tozala nango besoin pembeni naye tozoaka parce que alobane rien que bosolo onyo so tokoloba awa alobane ka juste bosolo to komi déjà na niveau nini na étape nini déjà na studio na biso avant to démarrer na ba sujet mususu. Ouais na kana studio biso msanso ka studio to sala générique déjà c'est bon déjà sili to kotina rumba ya Fifi to sala nzembo ya Mireille Belembe rumba et puis to sala su rumba ya Kasavubu ya Maître Blaise B quoi 5e dan. Ok, bah tu vas décider. Il y a un départ au Tchèque qui a besoin d'un quoi pour les musiciens na zaki na bango tout ça le album el bosso baza souté tout le monde m'a offert banzemba sur ma casse zate yango to pesa oba esika chance on a oba tika la chance donc basa mamba sika quoi tout ça mama sika pour musique pesa nga mama sika biso to lo ba tata na musouté ana so ba 15 ba 20 ba 8 ba album te o musicien de au premier musicien de na album te bazanga album kika concert banzemba kala tata mukolo bon ozanga banzembo ka banzemba kala blandino sako yone makambo quoi ngi basket mokonza de continent Geneviève Malonga la femme de tonton Eiffel Binjuta Agrini I love you Steve Kozangela mon petit Francine Mikoko motema ya patu konga ya bala na patu bala na Francine babota Kendra et Franly bana biso Franly bébé Franly je t'aime.
Merci Olingaba Namingi. Wana Eyebani. Ventura, j'ai une petite question. Eye Mwambangu. N'habité au travail dans le quartier la TNT. Mais je t'ai surpris de voir que Kofi a pesi Ventura Nzembo. Et ça, bah, illusion. Et ça, blague. Ou bien Peneza Makamwa Solo que le patron Kofi Olomide a lobby Kinchuzor en a pesi Nzembo. Ouais, j'ai pesi Nzembo. Nasa mwana na mwana quartier la ta. Kofi ala mtia mala makasi. Kofi ala mtia mala makasi. Na banda monde na musique na quartier la ta. Kadwa pesi nga mwana ezaba ma quartier la ta ya suka en tant que porte-parole marketing musa na salela e pona lela kina zabu. Ngala kene Kofi na besoin car. Elle a fait peler un car, vient qui s'injora. Mon on a peine au sommet le motokas. Parce que quand on a un bon, on a parlé. Via ton, on a émission à parler ton coco, ta fleuve. Comment c'est mon père vieille mouta sommet le motoka? Y'a un sac à bon. Na comédien Jamosa qui toque. Eh, mamie, ça mon coco. Maman la marque est Geoffrey. Na comédien Jamosa qui toque. Kofi a eu valeur, elle a importance, elle a eu ça dans celle-là. Mais on a pas prison pour la Kofi Olomide. Donc, naza pire petit cernae, kadwa pesa ngwana, nzema ngana komi to sa clip nae, kadwa pesa ngwana, chéri Kofi nga donc mon patron pire via Vienjora, mon père mon konzi. Ah c'est plus petit ne mabeni betu amoni. Na olu kaka mutu na yembera, nazo ko mona mbali mo bien yembera nzema sa to mera mo mobile. Nzema to comment on idée mo na mobile. Donc bato azo na bango, bato ba karase. Nalingi pa jeep mo pena bien ni pana zana jeep bien jeep na ya kano vraiment ele bango yala nga gabi wa belo pomme rouge yala nga gabi wa belo pomme rouge fresh ele njulu câble belinda wa belo le kaya gabi wa belo bango mi balana baleki ya wa belo rango quoi donc ko fait personne Nzembo c'est bon na profiter koloba Kofi Olomide question mususu e yelinga lisusu kaya mokie. Décision au frère Nabiso, collègue Nayo, Bozala na épée na quartier latin, que je cite le nom avec tout le respect, Fali Ipupa, Azwaki qui est dorénavant, ba musique naye et koki ko beta na RTGAT. Yo en tant que moko do la musique, au koki ko analyser fewana ndengeni. Ouais, dika pazali Monté on a vu nae, n'a pas travaillé nae, mani mandombo maman sociale et frère chéri, yo pas na zo zelo pas na kichasa pena na lia vraiment mon besu, hein, mani mandombo ye pas na zo na kichasa chéri na ngai, mandi maman sociale, mbanda Karine Mokonzi, on a pas chéri na ngai, nalo baboy, o ma musique on a ebisio polémique si la ngote, ba créateur si la ngote, ça mon andoule. So ya za mona ndule poso olobi nde mamezo kendele nenge dikap fali atindi message na RTGA na ndaki pe mutune jino ke bilo kone le karasute pona petite mo ka kretiaka eza ma moi papa mbaya ya so petite nga kretiaka yo ba chaîne pese bele abana pe na RTGA te attaque na chaîne mususu et si la te so ko do mo la ne ka partout so ko donc ma musique ba bon ça kaka ma musique nezana mutulanga di kafa si potra ma mususu yonga Kofi aza danger Kofi chrétien 2 fois 3 fois asune komba nguti via zo komba vie bola amonika me kombo e komikana e komilo ka bako babo so ba nga vie bola ko le kitanga mais na monipe komba ngoza bien via koma vie bola boye bien ngo ti ministre benga ete Kofi okuki kwa pour maladie ote o chaba bandero vie bola so pan mam souvent ndi mango tinga kisi njora no bango ngata na kola ki moi sikuté mona te bato ka sama mobile bato benga vie muso benga mobali na zola nga vie njora mam suberi kara viva la musique papa wemba ben ko ka mutu kara muta krecho to akuna te osama na yo ya koma le kings ba petit mutu zo na ba petit wana ko ba karino pese gaz so na mitu pese su karini gaz amabe oso ko mam ça kara ya kara po ochinesko a continuer su bien mam so ali karina momia bebe ya jo mo bad Venjora pardon Venjora naza besoin na comprendre
Donc ceux qui artistes na biso musicien aboyaki ba musique na ye eleka na RTGA olingi o signifier biso que non ezalaki ezalaki pona ndeko na biso Karine Mokonzi moto nyoso ayebesa bongo moto nyoso ba munyoso to ba munyoso ayebite moto nyoso to ayebite to vana kinya munyoso ayebi munyoso to ayebi ngamona na moto na jino vena nga jino alobi yango mwana moso mo chrétien bango bele mongeli ka kuna te so mo moso chrétien bango ba TVC belé parce que na TV musu bilo na no ekoleka pe karaté donc esa ba musu konne na lobino kaka ya ngala pa kara musu dali allo c'est fallait pour pas dire prix za wapi petit ya kana vandi bon inter aller pizza moi 500 € kende le ba bien na hote alors faut ça ba kofi bazara ba mukulu bala wa rason yomona mamba journaliste ba critique ba c'est là mais fallait déjà za world fallait azana muto ko comparer na été na Congo donc pour l'instant non mais tozo sola casté tozo sola ngane no poser ba ngala pa bobebi saka ngano poser olobi mabe ko kata ngoje tika nga si sana no question nga obi mutaleki ete na Congo boni weko non tika nga si sa question beta musique tout beta musique tika nga si sana Congo numéro 1 c'est Kofi tika nga si sana do question nga Kofi na mtasali tika tika nga si sana question nga et je disais ceci na ba chers internautes na ngai fali ipupa pour l'instant azobeta musique moderne veut dire aza world akena biso likolo pour l'instant je dis bar na ye eza likolo eventura o zolinga o ignorer que fali azobeta musique ya world akena bino likolo mani mandambo LNC production Landry Nonga la Tulomba elenga hôtel les jeunes producteurs mon papa sika mami samokoko mama na Mark Geoffrey yagabi wabelo ko kena so ko ça veut dire ngana habiter pichu base ngana habiter ko kena ba tuli kolo mais biso tout en Afrique to beta na Bangola na ba Côte d'Ivoire ba fali ba kena ba Eritrea ba kena o ba tutu ba kena na ba Gabon na ba Bangola biso to ba mundibu tango lobi yo ya kumuta ko mi world mais beta ba Chine ba Japon ba Corée ba Australie mindele o ke beta na ba Wembley na ba stade na ba Londres mindele loka ba Maître Gims Olympique de Paris pour to beta ba Loris la congolaise to beta ba nani ba dira makaya belhomme one day world non amona nga world ngote ozoboya tango yolobi ngaki sinzo na boyi nanga world photo mona penake to vole ba stade mo pa na Japon mindel ne ba Michael Jackson balaka mindele na Australia buki yango o ka pra Michael Jackson na Manchester United a beta na Manchester o ka mindele ozo comprendre o ke bana bo même kana ba Boston wana o buki pra terrain mo ko bana basket mine wana ko ba world ka biso ku tota biso tu tala ngalo ba ka vérité ka biso tu ka to wela Bangola ka ba Afrique wana world na tuni wana world oko comparer fali pupa na musique azobeta lelo na nani na Congo yendi polémique mama fali wa non tozo solo la kaka non eza de polémique te mais tozo solo bon na comparer na Kofi Siko non non tozo solo la cité non mais na sengi comparaison au lobby na Kofi yoskoloba non mais au lobby Kofi bon nga tadinga la pano lo susu nini yo lobby ke tala bino banaka fala mina arkeli soki arkeli muto kutu Kofi aleki na musique lo ki lobby banze mo Kofi akoma arkeli tya kufa koma ngo te banze mo loka babu banze mo loka bangobile bali solo bayebi musique te bayamba keloko te bato ba anglais baka lingala baloba bino bato bana betasi bana bangete boka anglais boka pra virenga ba futa jalo arkeli ako kusuki arkeli so arkeli ako komanza loka futa jalo ako komanza loka aspiri bana mutasala fali pupo ezo balelo nani prêtre Kofi Olomide prêtre na bino prêtre mutasala ye mutu tafula arkeli utafune afune falite akuna ko bato babina bango yete ba motel kutuka na fali azana nyango ka babu mo batala suki babu arkeli bato yebiete arkeli bato yebiete bato yebina Kongo te bamulo ka muisema mulaye ba na fali azo mangle ba comprendre ba yebiete yo ka moko ba mena fali suki buba ana Kongo bato yebiete mkibeta beta nse mone pete beta nse mone te beta nse mabuba ngote beta nse ma arkeli ngo pete bato babina ngo yete
tout ce qu'on peut savoir tout le monde sur mon bagage car rapport yembi na ye fallait déjà ayemana prêtre Koffi Olomide wa sala ye wa bimisa ye et simba na monde boyeba ye et sili na ngo prêtre théologue na kosi papa na Aristote Mundele soda français na kosi Rebecca Toto Badiama na kosi bibi sur le fombole vrai jambon vrai chéri bébé na kosi la ni kawa na kosi car pour lelo sur la 2017 na faire oh mona arkeli bon mo comme ça arkeli ngo so luka ba yemba ki luka so ni world Patrick Diongo le bourgeois de men l'incontournable Mami Djema longue jambe Mami Djema nga fuma longue jambe masalanga chef mata oeba mama musique papa na la mata est-ce que world on a évité biso le quoi to beta na ba nga ko to beta na Côte d'Ivoire ko na Congo le kina ngom pichu basi ko beta na Côte d'Ivoire ya na to comité na so mutu nga ngala pa na to comité ya ba musique ko meke ya so ba robeta poka koma hote pour meke je so na ba so ka ye kitasa so ka ya ka RDC na été stade ngebuka no nge koma mukia wande ba world on peut en anglais mais world vous comprenez musique ça nango ngala pas sans frontières les loba lwambo babinisa ba mindele na Kikongo cela mona binisa ba mindele kuna na ba nzemo na mana chiluba to tika ba makamsuto yeki mama mwana te vina ngaro bivemba bala le kibasi na kitoko ya robi ya moi c'est moi qui enjoy Robi on parle qui tourne côté Facebook na beti obina ni ya Robi tunanga nani te ya Robi la ni kawa abina nga beti ya Robi on na Facebook aki toko merci na body qui on a civil vrai jo mobala te mobala mbinga merci na Vital Mwanda Motema Eget papa na Igo et Camélia merci na Stella Anna Fraser maman na Marcelo merci na yale mokemo kulu to la man cravate ya taille S Robert Lokonda ya mango boire viens kakame na petit sœur na vient Robert Lokonda na sala on vraiment maître Blaise Bekwa petit base ya ngama wana to me ko solo la non Evenjora to me ko solo la nazana besoin parce que caméraman déjà a commencé na lenga que charge de comique clignoter émission na biso non quand même doit na katikati Venjora nakoki koyeba exactement précisément relation na yo na la baronne Karine Mokonzi. Non, c'est ma petite sœur chérie. C'est ma petite sœur chérie, ne pas doit canceller ngo. Ngakuna sana nguna te ngakuna sana baso nozika na zika nanga. Ngakuna za raso nozika nzika nanga basi ba benga nganyoso asa kalisa nganyoso. Karine c'est ma chérie à moi, ma petite sœur chérie quoi. Donc azarane bien Karine au bon gars saranoko wana ka be mission na ye ba neka mama ko na ba base azarane mama malam nazarane vraiment azarane mama malam ngala para mama malam ba sola bien mama malam to bit quand ngane to be na fort ebi na Karine to be na fort mais siko to bon ça c'est bien ani mama malam azarane mutaba candidat vient Ali Bola mo konja Dijon vient ngunda fidèle patron mo cielu choisi matata bel homme mobala mwindo ya taille Motema Carole la gabonaise yende mabima boko banque tedite ndai ya na Jean-Jacques Pagna ya pembe ya c'est notre triple nationalité pichu base botika sala musala na ye asaka musala na ye très bien à lobby dikap wana petit sœur na yo benga ye bo solo la bo bongisa le kamne ba bongisa te pour batu ba ko betira maboko na RTG na internet alongwe azui vraiment vient ngai président Fafalonga âgé na l'aéroport passage Mukendi longue jambe ya Christophe Mbenju zika to triple nationalité bato ya yika Karine te petit recommande moto non mais Karine il faut qu'on se le dise Karine a parmi bateau bazo pesa pedo bateau mais sous vie na internet moi et regret nanga muso za la que non nous les Congolais ceux qui ne connaissent pas peut-être aza na moi un pas moko boue au lieu ya koluka moi ya ko encourager ngo eza na bateau bakoti yango moi qui motema mabe moi jalousie yango moni so no tuna ba question na par rapport ya Karine Mokonzi parce que yo lia kana ye olala des fois na ye ndaku moko na préciser bo fanda na ye yango ngai na tuni question par rapport ya bateau nyonso bazo traiter Karine Mokonzi na ba kombo nyonso asambo vraiment pendant ngana landa ki des fois ça innocente
na makamususu bazo traiter ye message nini yo koki ko lancer et pas ya batouana même ngana na du chance ya okutana na Karine te yo message nini koki da ko lancer pas ya batouana oh bazo continuer toujours ko incriminer mwana mwasi ya bato surtout bazo finir na internet te bazo loba asaka ne babesi na ye ngaye ngasi na comprendre na ngaye ngala panga sina comprendre asaka ne babesi eza nango babesi o baba rumeur yazo sakana na ye ba polémique na ye mike ba critique mike ya même de ça ba mission na ye so atika on peut asili bon comprendre la bilo musique on peut tambola ka bongo na ba base na ba critique senga na obeka ndengwana oya kolanda ye mitali ye ya jano na mobala nzela lini motema de chipichu bas oya kolanda ye mitali en tout cas merci na papa na Noli Chumba motema mama Christine elle fort pas non merci na Olda Kidimbu moi ça Francine Mbinga na Cork Kiki Kiambu Orange, elle est fort dans Autriche. Nadine Esse la petite sœur chérie. Dira Makaya Bellum, Dira Christelle Dikila, Abidou Mokabila Mokas, Blandi de Souzaya, moi maman Azwa. Vraiment, Batika Karina vivre. Merci, c'est vrai qu'elle a un damé. To Luka Tosi Awa. Le dernier mot et puis dernière parole na yo passage dans Top Media TV officiel bato ba comprendre nini par rapport il y a journée à lobby il y a le 24 papa Wemba merci ndeko tozawa le 24 na dani bokombe to kende cimetière ko le lavier musée na biso ko kanisa ye kaka o akufa za prêtre quoi o akufa za prêtre to ko bosana raete baliwa ba monsieur ko le kaka bo mais vie beaucoup le ko le kate vie beaucoup nous toza to le la kaka chaque année bato ba ko le la kaka déjà papa Wemba yango yo donc héritier mutuale moi na vie na son duba gabi mobala taille S il pas ta taille S héritier mutuale il pas ta taille S vraiment le quoi la vie na biso nani wili musheni ngabi no za couloir to betaka forme na bani déjà mota bisi costume ya mystique au mobutu chika. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour la disponibilité. Nayo Venjora, Tadingala Panasukia Waso. Jésus-Christ a été dans le Kamoeto et Alisusu pour la news, mon sous pour informer Bino na temps réel par rapport à Makambo et Sengeli. Na lobi bongo merci na vision le kandi mabia lancel mais motona yambo. Maman Deborah Lubanda kilo ba mère à Calgary. Papa Noé Mavakala Nzinga. Papa O Abongana maman Zozomer a triplé. T'as dit non continue toujours comme ça là. Mosala nanga. Il s'appelle Bongo Maréchal Souve Iyesa. Marshal Souve Iyesa restauré zaka moko na Dallas wana yolo ezo to kota na yolo ezo et pourquoi pas na Dodombenza hein. Non continue toujours comme ça la musala nanga mon ami personnel dira Makaya bel homme yaya tozo solo là yaya kalatenga na zo beta tour wana oyebi bel homme nazo ya wana do beta moi tour Tomeko Sola dira Makaya je suis très content je t'ai aujourd'hui accompagné par une consoeur à moi elle s'appelle Jolicia au Coco Taboué, tous des annoncés émissions ensemble. En fait, elle est là. Elle était accompagnée aujourd'hui par Tadingala pour accompagner Yepé à accompagner Ngaï. Donc, Jolicia, tu peux dire un mot n'a pas abonné à Top Media TV officiel. Je vous aime beaucoup, je vous aime bien. Merci beaucoup, Jolicia. Allez, te soukia, te très prochainement. Bye bye.